Yaya balobaka yango to bayemba kutu na nzembo kikamarade ya bomwana tango mususu elekaka bondeko ya lokuta ya kala wala zaka ya kala sikaboy batu bakoma ko sacrifier nde ba camarade na bango ya bomwana lisolo oyo ekopesa yo pasi ya kosakrate deux amis d'enfance tibakoli Nzumba yaya totangi kombo to beti kombo totangi kombo apesi biso Nzumba alingi a sacrifier muninga na ye ya mwasi oyo bakola na ye azwa mbongo muninga teka kamikate me azwa mbongo ndenge nini muninga lobi vraiment tokola na yo ensemble ngana teka kaka mikate boy yo tika ngai boy memanga eso kendaka na koma likambu te na komema yo nzoka Nzumba akena muninga po a sacrifier kasi mutu ya liboma a sauver camarade ya Nzumba yaya Tone gijaka bato maboma msute a sauver ndenge nini yango wana tokobetela oli solo ya lelo tosengi na yo bokota bo partager tokende lisusu na République démocratique du Congo précisément na est ya mboka na biso epai wapi banguna badongolo miso bali kotungisa biso ya to banda ekoloba yango awa force ya EAC oyo ebanda ekoya wana c'était pas pour nous aider la preuve ndeki bomona ki yango sika boye bakendaki n'est-ce pas mais bayena ndenge mususu ya na Uganda to sita kaka Rwanda te na Uganda sika boye ba Ugandais yaya ba Ugandais basangana na ba Rwandais kutu na ba expert ba Kenyan yaya to fungola misu ba komi ko bunda officiellement côté ya M23 wana ndeko oyo un expert ya wazalendo nde ya bimisi secret oyo objectif pour balkaniser le Congo. Tenez bon, le Congo restera un et indivisible. Wazalendo a expliqué. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est que elle a évolué positivement en notre faveur, oui, mais aussi l'ennemi continue à se renforcer. Il y a maintenant l'Ouganda qui est entré en jeu de la manière la plus officielle. Tous les militaires ougandais qui étaient ici sous le mandat de l'EAC sont revenus sous la casquette des terroristes. Oh là là. Bien visible sur terrain, et la population s'est témoignée. Ils se déversent par milliers chaque jour. On note aussi la présence de certains techniciens kenyans et même sud-soudanais. Donc c'est en fait la coalition EAC qui s'est mise en place contre nous. Toti kalakaka na République démocratique du Congo, kasi cette fois-ci tokene bongo na Kisangani epai wapi un candidat député national malheureux ndeko oyo azuité et ça dit que Amidiembi ki singa akufa na ye pona ne Amidiembi ki boyaya ye ateka kisoki pe lupangu na ye alaki trosi azwaki banongo ya bato na yebite assurance sango azwaki yango epa ya Kadima to epa ya proche bo ya Kadima eba ya kobima po ya $21,000 et comme au 33 ayebika yango 35 sambongwana na peu d'état sika ba azuité solution d'alité à se donner la mort à Amidiembi ki ya Amidiembi ki rapona azuité pasi ya kosakana te tokozongi na ka émission ya lelo. Totika la kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci tokene bongo na Kinshasa epai wa pepe si passe ya pauvreté n'est pas bon to salaka effort to bima na pauvreté kasi pauvreté yango e ya ndenge nini tala bat oyo vina ole kisa yango ndenge nini je crois mikolo o na émission na biso l'ère du Seigneur, pasteur Chico, apôtre Chico, prophète Chico ali côté à la biso ba hôtel ya famille yo bimaka na nani osala ka ndenge na kimwana muke na kimukolo na yo epesi pasi papa oyo akei kozwa kisi nganga ibisi il faut abimana mwana na ye ya bébé maman c'est yaki na mwana bébé ya 3 mois papa oyo a violé mwana na ye bébé ya 3 mois epesi pasi ya kosakana te moi si na ye moko aleli. Oh bébé na yo bébé na ga 3 mois mali to saka na ye acha mwana misepi mikolo nyonso mwana zo lelele mwana diminué na kena mwana l'hôpital na kalisi ki pota di bumu balabi abebise na misapi tolongwa République démocratique du Congo to kata bongo na Amérique du Sud précisément na Argentine est-ce que boyebi que Argentine ezala ki pays ya ba noir lokola Haïti kasi ba noir wana Argentine bakenda wa pilelo Argentine ekoma presque bamindeli bametinde ngwa basala ki ndenge nini. Suivez ceci. Où sont partis le noir d'Argentine? Pour ceux qui ne le savent pas, l'Argentine a reçu le même nombre de noirs que le Brésil. Mais l'Argentine est aujourd'hui complètement blanche. Où sont passés les noirs d'Argentine? Je vous explique. Pour obtenir leur indépendance, les Espagnols, qui étaient les colonisateurs, se préoccupèrent d'un problème: le nombre de noirs dans le pays. Pour eux,
Il était impensable que le pays devienne un nouveau Haïti, c'est-à-dire une autre nation noire. Ils ont alors établi un plan, le génocide des Noirs argentins. Au début du 19e siècle, Buenos Aires et d'autres villes argentines foisonnaient de cultures africaines, avec des tambours résonnant dans les rues et des marchés animés par des artisans africains. Mais cette présence vibrante allait rapidement s'estomper, victime des guerres, des épidémies et d'une politique d'assimilation forcée. Les hommes noirs enrôlés par force dans l'armée étaient souvent en première ligne dans les guerres d'indépendance et les conflits ultérieurs. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro nayebisaka bino chaque fois poso moyindo ezali poso oyo ezali na valeur poso kitoko nzambe asalaka motu boyeso ezali moto moyindo Adam na Eve basalaka bato bayindo soki oboyi kondima bitali yo nayebisaka chaque fois tozaka référence na biso vuluzu kimbangu bato oyo bakumisaka entre parenthèses on ne vous juge pas au prophète Branham au nini boye bazali bamindele ba prophète kasi pona nini bido bokumisaka vuluzu kimbangu te. Est-ce que au commis, les jours où vous comprendrez, vous voyez par valeur à Voulouse Kimbangu, je ne parle pas de l'église kimbanguiste, en Voulouse Kimbangu, vous comprendrez, la vérité vous franchira un jour pour comprendre. Est-ce que au commis, Tala, bato bato ninga ba exterminer pour noir mais pour noir aussi la té pour noir réserve nzambe ndeko moko kutu awa aloba ya mona témoignage na ye que amona Voulouse Kimbangu muta sauvaye pour noir moko aloba so amona Jésus azalaka noir. Est-ce que ya solo to ya lokuta mbote bande ko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos to boswami merci na confiance pe fidélité bo pesa katango no sona programme oyo la senga kala yo o s'abonner ya soki ba liboso yo otala biso o moni biso par hasard to batindeli o lien to moni biso na groupe WhatsApp songolo partageaka émission oyo radio Lokoye télévision chaîne oyo radio Lokoye télévision radio Lokoye masolo to betaka masolo pona konuire batute pona kosunga yo muto otala biso esika nde kwa koyaki yo okoyate kombo na ngai Fiston Pelende tata ya CD que to bosanaka te ya soki okoti au s'abonner et puis ko partager. Il y a un clin d'œil dans Michael Josh, sponsor officiel. Il y a chaîne Oyo, Michael Josh, ça dit griffe à moi dans Mboka, depuis les États-Unis d'Amérique, arrivage à solo, à Kitoko, jaquette, il y a Mali, les côtés déjà, Blamba a été côté, yo kota kuna na Michael Josh, pour un article, livraison à domicile. Ce qui moi, au kota kuna, au kota na Mike, si tu as Michael Josh, LLC, benga biso to de la yo. Lien, topé link en anglais, il y a Michael Josh au quotidien numéro de service clientèle solo dans la bango makambunion surtout les kosola kuna bino ba maman bote kakama puta na Brazzaville na Lomé partout kuna somba yango na moins cher super wax hollandais na Michael Josh au yango na 95 € pamba stock price est-ce que komi to solo libyen tala ba montre ya boy Michael Josh montre au ko dino na ta mai et obebate on comprendre c'est que bien. Yaya tokobandaka kozongelaka yango chaque fois pour na anti-poison. Là d'ailleurs c'est très mauvais. Batuba komi na mutema mabe moko ya kosakana te ya er yango yo. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Benga biso to tu as rencontré dans des anti-poison. Ndeko benga papa Fiston anti-poison quand on va la publicité quelque part et comme il y a sirop, il y a liquide voilà ça va inviter. Wana nga na ebi yango te. Oyo nga na ebi anti-poison.
oyo nga na yebi anti poison ezali bongo mbuma ya lide suboye c'est naturel prochainement tokolakisa bino yango susu yango ezali ti mbuma lide su ole yango kaka moko wana garantie ya 6 mois na nzoto blende ata batieli yo poison ya ndenge nini na kiti na mai aya ekozwa yo te soki batielaki yo deya poison ekobima batémoignage ezali légion mama moko auti Canada akomi kaka na ngola boye mbala moko baniki ye mbala moko heureusement azalaki blende yaya ozozela nini ozozela nini yo moto elingi okende Afrique tozalaka na poto na Afrique partout yebelaka vision oyebi mama moko abetelinga lisolo abi papa na kote ya Kifu nde somo ya kosakana te ndeko moko akutaki voyage bakota ba este kuna azo traverser akomi esika ya makambo tane komona kala ezaka sute asengi mai pa ba voisin te pa ya bato azo leka na Goma boyebi Goma à l'époque to est à l'époque nga na yebi yango sérieux yeba na mikie série Mobutu ayaka na Goma na aéroport na Bukavu je crois na Bukavu to Goma na Bukavu je crois na aéroport à Bukavu wana mbule beta sérieux nzambo bimaka Leo Leo kivumbi na jasa kitoko seri wana este epi na este akalizalaka banda ko pumila mutubilo ko oliati soki na kosi bando ko este ba contredire ngai ozo le kanzela okuti batu bazoko lia oye wana ovandi obandi ko lia bako bengana ote parce que na via gogo makambu ya poison o ezala kite euti wapi ndeko mobali papa o traverser ki pose ya mai asengi mai pa ya batu. S'il vous plaît, beaucoup de personnes ont maï. Akutaki mwana moko wana. Mwana beleli mama. Na pesa papa oyo mai ya mai, to na pesa ye mai ya karango. Repati ya mai ya karango ou mai ya normal. Mai ya karango, est-ce que vous komi mai ya karango nzoka mai ya poison. Na bana ba ebike, il faut que pesa mutu mai ya poison ya. Oyebi tere sa yo muta ko tshela yo poison okoyeba te. Kanga yango mai ya karango. Bande ko ya este, o baba soeli. Kana mina sema umpatie maya karango elakisi nini karango umpatie maya karango mama unapatie maya karango ou maya normal pasi yaya benga biso ozwa anti-poison yangoyo otoloba kite tolobi voilà yango tosola makambo oyo ezeleka bongo oyo nzumba asali moninga na ye tika to développer oyo moni bongo na titre wana. Non, République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans, toi, dit qu'Otungisa na Oitali, Bitumba, na Este, Banguna, Badongola, Miso, Bali, Kobudisa, Biso, pour la richesse, Oya Biso, vous voyez que Mounungu, na mouvement du 23 mars, M23, c'est un mouvement du 23 mars, Yaya, Basala Kiwana, to beta bango seri ya Kabila, Sika Bazongi Likamute, Kasi na Nungu wana, Tata Mokonti Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, Abeng Saki ba force ya EAC. Afrique de l'Ouest ba pasangana yiko na poya ko bundisa d'abord Michel Zalaki ba ko benga na M23 tango ba Kenya ba ye ba obo ba koti ba Uganda ko so ba koti Michel change to mona esika M23 akenda te ba banda ko kata ba to mitu ba FDLR do tuana ba to ba groupe armé do tuana et finalement la population avait décidé de les chasser Mokonzi Mboka to pe gouvernement yokaki ba EAC force wana ekendaki yaya du fait basalaki déjà et pas une abysse basalaki erreur grave parce que c'est comme si ba eko étudier terrain ba mona je vous rassure en fait je ne confirme pas mais moi na mboka moko yazali wazalendo porte-parole tout expert wazalendo to bomba kombo na ye bazo komona même population na ba Ougandais ne parlez pas seulement du Rwanda même les Ougandais. Plus grave, même na ba Kenya, ba expert Kenya ba liwana, oyo ba yaki pour la RC pour la force wala. Yaya, okomona. Est-ce que vous avez que ba tuana, ba sali ba touti ba on surtout rappelez-vous, dans le livre oyo ya empire yima touti. Oyo ba liko ça pas conquérir Afrique centrale et puis Afrique mobimba. Est-ce que vous avez bien go? Donc ba Ougandais, ba Rwandais, ba Kenyien, tout ça là attention yaya, attention, il paraît ba komi ko bunda côté M23. Ngam na robi ngote landa expert ya wazalendo oyo au micro ya consort na biso ndenga liko ba bitu nezaki live ngala zuka mo extrait pour la sabino landa yango. Oui, malamu eza toujours libaku malamu pona biso kuta na temps so été basango ya mboka epesamaka pona koyeba na ko partager avec nous le compatriote Jules Mulumba, porte-parole des Wazalendo, le défenseur de la République, pour nous faire le point sur la situation sécuritaire dans son ensemble dans la province du Nord Kivu.
Ce rendez-vous était prévu pour 48 heures. Tozo pour présenter excuse parce qu'on n'a pas su le faire, je n'étais pas disponible. Mais quand même, Tozawana, on a koyeba na kobanda. Mon amboka Jules Moulumba, bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur CT News. Oui, bonjour Madame Chancellor, ça faisait longtemps. Bonjour à tous les auditeurs et bon début de la semaine à tous. Merci de la disponibilité. Très souvent, quand on vous reçoit comme ça, il y a des gens qui disent Chancellor, on a vidéo, te ba localiser bango, la cabine mingi koleka bino moko. Comment se passe la situation de façon générale avant que nous puissions rentrer dans des questions plus spécifiques et tactiques au niveau du territoire de Massissi? Comment se passe la situation? Oui, la situation, depuis tout ce temps, nous nous affrontons et ce qu'il faut peut-être noter, c'est que elle a évolué positivement en notre faveur, oui, mais aussi l'ennemi continue à se renforcer. Il y a maintenant l'Ouganda qui est entré en jeu de la manière la plus officielle. Tous les militaires ougandais qui étaient ici sous le mandat de l'EAC sont revenus sous la casquette des terroristes. Oh là là. Bien visibles sur terrain, et la population s'est témoignée. Ils se déversent par milliers chaque jour. On note aussi la présence de certains techniciens kenyans et même sud-soudanais. Donc c'est en fait la coalition EAC qui s'est mise en place contre nous, mais nous essayons de les contenir malgré qu'ils sont là avec des armes sophistiquées. Ils ont introduit un système anti-aérien de l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ont fait entrer des chars, ils ont fait entrer toutes sortes d'armes lourdes, de mortiers 82, de mortiers 120, tout ça. Donc maintenant, c'est une guerre ouverte qu'ils nous font. Mais quand cela ne tienne, l'objectif pour eux était que ce mois de février finisse après avoir conquis l'entièreté du territoire de Rutshuru et foncer vers le Grand Nord, notamment en passant par Kanyabayonga, foncer vers le territoire de Walikale en passant par Kalembe, à partir de Mweso, foncer vers le site Kivu en allant au-delà de Ngungu, passant par Karuba et Minova, et se rassurer que Goma est tombé parce que il devait se rapprocher plus de la ville qui est déjà asphyxiée et demander à ce que tous les militaires qui sont là se rendent, parce que la seule voie qui reste, c'est la voie lacustre que nous partageons avec le Rwanda, où il y a une grande marine en manœuvre du côté rwandais aussi. C'est un peu ça la situation. Nous nous battons depuis tout ce temps et plus récemment, hier, avant-hier, sur les axes stratégiques, notamment l'axe Ngungu, Karuba, et l'axe Minova-Sake, l'axe Sake-Kichanga, mais aussi en profondeur dans les Rutshuru, en groupement de Bambo, en groupement de Tongo. Là aussi, nous avons engagé des actions. Ça fait beaucoup d'informations. Du coup, très chers compatriotes, porte-parole de Ouazalendo, nous voulons avoir la précision. Ça signifie que la présence de l'EAC sur les sols congolais ou des contingents de l'EAC des pays dont vous avez cité ne nous a jamais été bénéfique. Peut-être ça a été une occasion pour eux de faire le repérage du terrain pour revenir aux côtés du M23. Allô? Oui. J'ai posé la question, je disais que ça signifie que la présence des militaires de l'EAC sur les sols congolais ne nous a pas du tout aidés, mais ça a favorisé le repérage de terrain pour permettre à ces militaires de revenir combattre aux côtés du M23. Oui, effectivement. Oui, on vous écoute. Oui, effectivement, c'était une mission de reconnaissance. Nous, on n'a pas hésité de dénoncer cet accord au mois d'avril 2022. On est systématiquement opposé à ça. Parce qu'en fait, l'EAC, c'est bien ces conglomérats d'aventuriers que nous avait dit Laurent Désiré Kabila. C'est bien ça, l'EAC. Et l'EAC, concrétisation, s'il faut le dire, de ce plan de l'Empire Hima Tutsi vanté par
le général Mohozi Kainerugaba. Alors, il n'était pas là pour nous aider, et si ça ne dépendait que de moi, toute cette époque d'embrasser l'histoire devrait être arrêtée pour... laisser au... Allô? Les VPM a signé un accord avec, vous étiez en train de parler du VPM de la Défense. Oui, oui. Il avait signé dernièrement un accord avec le Kenya, introduisant un certain nombre de militaires kenyans sur le sol congolais. Et ces militaires ne sont pas, soit qui s'engagent présentement, ils ne sont pas là pour cette zone d'information, ils sont là pour raison d'espionnage. Parce que le plan, c'est lequel la présence des militaires ougandais au Grand Nord et à Ituri a une autre mission d'apprivoiser la population et la préparer à l'autodétermination. Parce que vous verrez maintenant, ils sont en train même de faire des travaux de balayage, tout ça au profit de la population. C'est pour l'apprivoiser. Et ils attendent. D'un côté, ils sont là avec les FARDC comme alliés. De notre côté, ils sont avec les Rwandais comme agresseurs à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et pendant ce temps, les Kenyans sont qui s'engagent pour raison d'espionnage. La situation qui va arriver, c'est que on va embraser la situation une bonne fois pour toutes, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, et on va vivre la situation du RCD en 1998, quand les villes et les villages tombaient par la simple déclaration. Et il est prévu que le Katanga va être aussi assiégé par la sécession katangaise, et un coup de force devrait frapper Kinshasa pour embraser la situation une bonne fois pour toutes, et le Congo sera émietté en 3 parties. Là, c'est un plan qu'on ne devrait pas négliger, parce que nous avons accès à des renseignements profonds au sein même des RDF comme des UPDF. Et donc, les Kenyans qui sont à Kisangani, les Ougandais qui sont en jonction avec les terroristes qui sont à Rutshuru, Masisi, et qui essaient de foncer vers Walikale et le plan de manœuvre. Ça veut dire que ça pourrait déboucher à un coup d'État. En tout cas, nous ne le souhaitons pas, mais pour essayer de comprendre clairement, parce que là, vous parlez un langage purement militaire ou peut-être stratégique, mais pour nous qui ne sommes pas du domaine, ça veut dire qu'il y a un plan de coup d'État qui se profile à l'horizon. Oui, madame, c'est parce que vous sortez entrecoupé, mais je pense que les techniciens, ils sont peut-être de bonne foi, savent interpréter la situation. Et le plan de coup d'État existe bel et bien. Ça aurait été exécuté même avant les élections. Toutes les déclarations que le fameux John Numbi était en train de faire, ça ne cachait rien d'autre qu'un coup d'État qui était en préparation. Vous voyez les mises en place qui sont en train d'être faites par l'état-major général. Ce sont des mises en place tendancieuses consistant à placer des tops ici à l'Est, des tops qui sont en connivence directe avec John Numbi. Moi, je dénonce clairement parce qu'on en a marre. Ils ont promis qu'ils doivent me chercher par tous les moyens. Moi, je m'en fous. Pour la patrie, nous mourons. Totika la kaka na République démocratique du Congo, cette fois-ci, Tokene Bongo na Kisangani et pas wapi ya élection au ya 20 décembre tiki batu na ba kao ya kosakanate. Mbote na yo. Mama Zoé, mbote na yo, Mama Zozo. On est ensemble. Tanada Chil na moni yo mbote na yo. Élection oyo ya 20 décembre etiki batu na ba kao to mona ki yango batu o to kanteki lokola ba kuleka ba lekite na Kisangani ce jeune homme oyo azali candidat malheureux pour azuite na élection ya 20 décembre na députation nationale ya Ami Bomi a se suicider ba ko kuta karisinga Ami Diembi ki ba image wana ezali ma to tinde lo ya te soko lingi image to ko tinde lo na privé Ami Diembi ki po iparateka ki lupangu Azo qui va nyongo par-ci par-là, il était sûr na éviter assurance wana et outa qui pas Denis Kadima yemoko to pas yemoko ya proche
il y a Denis Kadima, on ne sait pas. Bino bakosa kabino, nani akosa qui est à cause. Peut-être P, Azwa qui a solo, mais il n'a pas été nommé. Nenge bato bazoloba. Il peut s'y passer cet homme, c'est donner la mort. Talasiko passe au atie la famille naïe. Papa Koufi, Yaya Koufi, moi na Koufi pour ajouter une élection. Pourquoi vous donnez la mort sur vous en a peine Mogoboy, peine des éphémères et les kakanango. Et puis si pas si y a pour s'arrêter ma cambia boy. Ce que vous avez ça image Johanna, tu continues de la yango na privé. Voilà. Totika la kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to kene bongo na Kinshasa. Ya na barani ni bato balingaka kisi ya mbongo. Wala barani mbongo ya kisi to kisi ya mbongo. Banganga wapesa kaluma kisi ya mbongo. Bongo basakala mbongo tendenge ne pesi pasi papa oyo. Il paraît, on n'a pas confirmé, ne bazoloba, akena ko luka kisi, ba ebisie il faut ala la mwana ya mukie. Ozana mwana bébé, mwana ya 3 mois, papa oyo a violé mwana na ya 3 mois et pesi pasi ya kosakrate, ba ko doate, ba ko doate, o ko doate pesi pasi. Maman a remarqué yango abeleli kutu et les kaki bongo na Molière télévision et pas papa na biso Nembalemba. Papa Molière yepe kanda malheureux que je salue en passant kurutu mbote na yo. Suivez un peu ça. Oui. Oh bébé na yo. Bébé na nga toi mon mari to saka na ye. Acha mwana misepi mikolo nyonso mwana zo lelele mwana diminué. Na kena mwana na hôpital. Na kalisi ki pota dibumu. Balabi abebise na misapi. Bon maman, mais kana ko sabalandi ya Molière télévision, mwana oyo yo za na ye. Mwana na ye moko. Mwana na ye moko aboti na 3 mois. OK. Maman, zelana maman. Sikoyo yo oya ko remarquer ndeni ke ya ataka mwana misapi kelelo sango eba na lelo ke ya violé mwana na ye. Mais kana ko sika mwana ya kofongwama. Ba pota liboso na sima. Na kalisi ki pota dibumu na kena mwana na hôpital. Ne balobi abebisi mwana. Mwana ba pota partout. Liboso na sima. Dans la sexe ne ba pota partout. Ba pota na sima. Sikoyo maman, yo oya ko remarquer ndeni ke eza papa ndo osala ni mwana. Sima sibdela tikela ke mwana. Mais leo to dala to sala bisumi bale na ndaku. Na mwana. Na pesa ke mutu mususu teka bisumi bale. Sikoyo après maman. Abomikai. Maman. Mais quand on est solutionné maman, hein? Faut ba tu ba konza zolanda yo, ba ba na éclaircissement, hein maman, hein? Sikoyo tant bola na bino mi bale ko na ndaku. Balobi ke papa da salini mwana. Yo o remarquer ndeni ki ya papa. Mwana zolela. Mwana zolela. Mwana zolela. Lobi na pomo lobi na voni na kiti alali na etoko. Ye papa. Moni loboko daye na zoko sa mwana loboko. Siko mwana zolela lela. Na kalisi ki pota libumu. Lela kena mwana na hôpital de balobi abebisi mwana bandakala. Ba pota liboso na sima rouge. Siko maman. Ba pota. On peut ce message ni maman pour na kawe sami ya violo. Ake de prison ngapena ko miboma. O miboma te. Ake de prison ngana ko miboma. Ake de prison miboma. Mwana na ya 3 mois. Bébé na ya 3 mois Zambé. Bébé na ya 3 mois. Maman, tu as filmé on a bébé on a. Moi c'est nos yeux baé. Moi c'est na opena. Vous en êtes d'accord moko. OK. Bébé on a bébé na yo. On peut c'est comment ni bébé on a. Bénédicte. Bébé Bénédicte, hein? Azana âge nini? OK. Papa, tu me fais banane hein? Bébé Bénédicte. Hein? Moi na moko boti. Maman zolela. Alors yo bébé si moi na yo moko. Papa, mais quand on a la Molière télévision, les caméras ils ont nini et nous on est poussé au sala actuellement. Beta l'histoire là. Ah, ça a été moi qui n'aime ça. OK, yo zala ino qui n'aime ça là. Après ça là. Ah, on a eu Yann na o bani ma on ça on a vu le. Donc yo belo monter. Mais maman, moi ça moi sinao. Est-ce que moi je vais à consommer quand on est à niveau boy. Que moi ça veut dire que toke de Chicago na continent Amérique principalement Amérique du Sud na Argentine yaya to mona ka mingi ba brésilien batalaka entre parenthèses to benga bango ba mindele maza mindete ba couleur moko boy ba pakistanais ba marocain ba algérien ba tunisien ba couleur bango na ka bango ba brésilien. Alors savez-vous que na Argentine l'Argentine était un pays de noirs, fut un pays de noirs. De moment Haïti, on a constat Amérique mais il y a noirs. Ndenge Argentine, ndenge Brésil, Paris. Mais on n'a pas l'histoire du Brésil, on a l'histoire d'Argentine. Si quoi ça là ndenge nini, ba noir oyo ya Argentine, ba comme minorité, ba ça n'a presque pas Argentine est comme dominé na ba mindele. Suivez un peu, c'est reçu. Où sont partis le noir d'Argentine?
Pour ceux qui ne le savent pas, l'Argentine a reçu le même nombre de Noirs que le Brésil. Mais l'Argentine est aujourd'hui complètement blanche. Où sont passés les Noirs d'Argentine? Je vous explique. Pour obtenir leur indépendance, les Espagnols, qui étaient les colonisateurs, se préoccupèrent d'un problème, le nombre de Noirs dans le pays. Pour eux, il était impensable que le pays devienne un nouveau Haïti, c'est-à-dire une autre nation noire. Ils ont alors établi un plan, le génocide des Noirs argentins. Au début du 19e siècle, Buenos Aires et d'autres villes argentines foisonnaient de cultures africaines, avec des tambours résonnant dans les rues et des marchés animés par des artisans africains. Mais cette présence vibrante allait rapidement s'estomper, victime des guerres, des épidémies et d'une politique d'assimilation forcée. Les hommes noirs enrôlés par force dans l'armée étaient souvent en première ligne dans les guerres d'indépendance et les conflits ultérieurs, subissant des pertes massives. Parallèlement, les épidémies de fièvre jaune et de choléra frappaient impitoyablement les quartiers noirs, déjà accablés par la pauvreté et l'exclusion. Mais au-delà de la guerre et de la maladie, il y avait une force plus insidieuse à l'œuvre, la politique de blanchiment. Animée par le désir de créer une nation à l'image de l'Europe, l'Argentine a encouragé une immigration européenne massive. Les mariages mixtes étaient promus comme un moyen d'assimiler et de diluer la population noire, effaçant progressivement l'identité africaine. Ce n'est que récemment que l'Argentine a commencé à reconnaître son héritage africain. Les descendants de cette population autrefois florissante revendiquent maintenant leur place dans l'histoire du pays, défiant des siècles de silence et d'invisibilité. Cette renaissance culturelle est un voyage vers la vérité, un voyage pour redonner aux Noirs argentins leur place légitime dans le récit national. La véritable mesure d'une nation se trouve non seulement dans les pages de son histoire écrite, mais aussi dans celles qui ont été arrachées. L'Argentine réécrit ces pages, redonnant vie à un passé longtemps étouffé, et reconnaissant enfin la richesse et la diversité de ses... Ya to komete na osika boili solo epesi pasi nzumba ndenge alingi a sacrifier muninga na ye. Na yemba kine bandeli ya yemba kinzem ona linga yango makasi ya mambila bel. Ki camarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko. Ya kala. Ya kala ki camarade ya bomwana bade ko leka bondeko wana nakanga wakala sama pe mwana noki yo okepa camarade ondenge balobaka okuti camarade no azate biloko na eza ba pêche biloko camarade ole katikati otikele katikati to le nyoso ye peta na koya akutele biloko na ayepa na bino ale biloko oya yo. C'est ça l'amitié. Camarade ke koja loué par la bango akoma ko vana na yepa camarade c'était l'amitié ya kala ya bomwana ki camarade ya bomwana e bana ole kabindeko sikawa e komi mabe ya moi si fanda mama fanda chakiti fanda benga papa ya kolanda radio lokule tutaka ba j'aime ko taba j'aime papa vanda mama vanda bo fanda en famille parce que za radio lokule awa ba insanité les kakate awa ezalaka pembe na pembe mama chouchou kizeka mbote na yo. Voilà, un grand merci to yaki na Cape Town te bandeko fête na Cape Town ga kitoko manifestation ki toto daki wate par raison oyo on va revenir un peu plus tard pour na quoi ça bino mais mbote mingi bandeko c'est na Cape Town to koya prochainement, il y a pas de souci. Mama chouchou kizeka avant d'akana bana na yeba vandi ba ose la radio lokole banda mama est-ce bo vandi na bana. Bonjour les enfants, bande ya maman chouchou kizeka na Gmada City. Voilà, suivez un peu ça. Ndeko Nzumba bakola ki na camarade na ye baza ba jeune fille sika ba koksi ba 26 ans. Je suis ba oui, moi quand on a 26 ans, moi quand on a 24 ba ka ba ya on ba 20. Alors tangu bakoli et ça la ki que ndeko mwasi mususu wana camarade ya Nzumba ya abotaki na âge ya 20 ans. Oui, mais mon bazaki na difficulté dans abotaki akata yekutu kelasi mais akoma ekoteka ba beigner mikate liboso ya lupangu batu ba bande ko somba mikate pena. Bande ko somba mikate ya kosakana te. Entre-temps, ndeko Nzumba kuna yepe alors ça la vie na ye mais a évolué qui na ndenge na ye on ne sait pas évolué qui ndenge ni bu akoma ki na mbongo en tout cas elle avait l'argent abane ko voyager ko kende ba Dubaï ko kende ba Turquie bisiki be azaki na mbongo kutu atonga ndaku
abongisa lupango na bango avant na kitoko doki atonganda ko étage même susu ya ye asana 3 mituka 3 mituka oya yemo na 3 mituka na 2 ça na ketch moko oya yemo katamba na wabini Jeep RAV4 likolo voilà Nzumba siko batu bayebi bango na quartier bayebi bango ke omoni Nzumba omoni muninga na ye parce que muninga na totanga komo na été pour à permettre totanga komo na été biso to beta oyo yemo ko ya ko témoigner yango na église on comprendre voilà bato azo yima mais yo siko Nzumba na ni otiki muninga na yo muninga na souffrir yo tika ka ndenge nini ataka mikate me ko lever te ataka oteka mikate oko fungwa te maga sunga muninga na yo il y a des amis d'enfance ya bande ko mususu oui c'est vrai moi to condamné te entre parenthèses nan Kebaka na mabami d'enfance mususu oui oko aider ami d'enfance mais ya bato mususu obendie bozaki ami 8 ans bokoli soko obendie pembeni na yo a comme le la démo à contrôle abandi ko landa makamni osala pour a détruire yo on ne sait jamais yo peut-être na vie au comme nango actuel niveau comme nango au lieu ka ba $100 par jour au gros que na restaurant mo be ole par exemple $100 au bomi $200 si vous invitez mon ami d'enfance, quelque part, yo me la vie à 100 tonnes, ou me la vie à Kitoko, hier me la vie à Château Rouge, me la vie à quelque part. Au bengi c'est un restaurant, à mon dépense au yo sali, à calculer peut-être $100, à calculer $1000, pardon, $1000 c'est trop, et $200. Ako yima na kati ya mutema okozo ma $20 ma $30 au pesier a yimi mais comment to dépenser $200 au pesanga $100 pour ina mbongo ate otolia il falloir pesanga la sunga omoni a calculer ya futanda kwa $200 ya $30 na pamba mais yo o dépenser ba $100 esprit koti est-ce que komi to soli pembe yango ba ninga mususu ami d'enfance bien sûr mais senga ka o aider na musika alors boni yaya ozapi bon ngape mampiaka bon premier ate na bokelo mwa code moko wana zo mwa €30 wana zo mwa $50 wana o sauver nango na musika wana ndenge ya mesana kolia ba $10 amesana kolia ba $20 amesana kolia ba $30 obokele mwa 50 osungie ke obenda ye pembeni na yo o dépasser $100 pour la plaisir na yemia journée est-ce que komi to soli pembe o comprendre voilà Muninga ya Nzumba yemo pas sauter ma pression les gars qui attendent ma parents mais comment Muninga na comment moi vie bien est-ce que on a été pistonné au conso entre-temps Muninga ya Nzumba o mususu oyo ataki grand choriste ba do ngama ya Nzambe il y a des enfants oyo baza bana ilaka basa ilaka Nzambe baza pena bana ya Nzambe ata osala babe Nzambe ali ko protéger Muninga ya Nzumba solo na Nzumba en tout cas, ma soeur, ma chérie, mon ami de dedans, en tout cas, tu m'as dit le loté, mais talangai, oui, c'est vrai, la tête karamikate, mais et ce qu'on a été, c'est qu'on a sungangaïté, n'a pas na okende ba Dubaï, donc bisi osala kandengo zo kambongo na yo o mapengai. Nzumba yebisi OK, c'est bon. Ngala zela kaka yo moko yebisanga ni kambwana. Donc yebisinga bo je vais tout faire. Ça va? Ngamo na osala le passeport, na refuta billet, na osala bakambu nyonso tout po na to kende otala nanu esika osala ka mais luka mbongo moko mwa muke. Zala tellement mwa mukata $100 $200 comme ça OK no meka na otala ndenge osala et puis otala na komi moi pas ya mutu oyo asunga ngai o aza grand boignard donateur pour na yope o mata na yokiyo. Mais to kende kuna dans 2 semaines pour na zo voyager lobby dans 2 semaines ce qui na on verra. Lobi nango Nzumba pe azui avion accueilli. A pesi ninga monga passeport pe rapide et bimi bref passeport et bimi quand les la sekunda visa pe azui. Nzumba accueilli donc Nzumba kendaka 2 semaines ayeko zonga. 2 semaines ayeko zonga. Boko yeba 2 semaines akendaka wana akendaka wapi? Tanga ayeko zonga pe muninga ça va muninga ne 2 semaines koki ça va okende dans une semaine ça doit 3 semaines ça va 3 semaines et koki muninga pe Nzumba yebisi maman non maman en tout cas Nzumba sepeli en tout cas abe romemanga esika oya kendaka e consort okende kutu bon na moi $300 moko awa na kende komeka voilà ba jipe avion bref ba jeu avion ba kesi ba kendaka wana
Nzumba sikoyo tango bakei tango bakomi avant nzungu akende nzumba bengi nzoka kendaka pa grand maître un marabout songolo abi ça va ndenge za awa nazoya na gibier musukuna o sacrifier ngai epona na ndenge mbongo na ngai emata tala ba ami d'enfance oya mikolo oyo ndenge okena mutu okena muninga wike oyo ndenge za akozonga te akotikala posa elanga mbumbu yaya mukili oyo yaya là d'ailleurs c'est très mauvais, n'ayez confiance à personne. Confiance et koufa, pire à la souda comme pirate. Est-ce qu'on commis tout sur la pembe yaya? C'est là que j'aime ko? C'est là que j'aime. Bah super avion, tango ba commis et c'est quoi comment qui n'a mboka wana et c'est comment déjà moi ba 17h ba 18h. Alors ils ont préféré balala. Nzumba ça va à foutre hôtel. To là comme ça na tongo. Donc il y a grand maître wana oyo par partenaire oya sungaka agode so pe mbongo te ba neto sala. Y a pas de souci. Na restaurant lali. Tangu ba lali siko na butu. To benga ina mwana mikate. Rappelez-vous mwana mikate sa bota, même tu ma bota te ma mikate tika mwana bébé pa mama na bango. To benga mwana ya mikfia mikate. Fia mikate na bututa ngalali azolota ndoto yaya ndoto ezalaka message ko neglijaka ba ndoto te oloti ndoto benga tato meka ko interpréter mukeshi to koki yango te to kopesa po bato oyo aki des droits oyo ba ko interpréter certaines personnes oyo bata expert na ko détecter to na ko interpréter ba ndoto comment dans la Bible to neglijaka ndoto te défendre te za message. Fi oyo camarade ya Nzumba fi ya mikate alali na kati ya ndoto na ya kolota alesika mona wenze aloteka mikate na ye mutaliboma ye pesanga mikate na selo komobe alongwa na tongo bakilo bana mutaliboma pesanga mikate te alongwa te pesanga mikate na selo komobe wana kati ya ndoto mwana mikate azui asali di mikate apesi mikate na mwamba apesi abi mikate na mwamba kitoko na kati ya ndoto mutu ya liboma bandi koyebisa ye yo na muninga na yo bokende quelque part oyebele bokeluka kuna olingi okoma na vie ya bien o envie lokola ye kasi na yebisi yo boye bokolimisa natangaka koza lisolo oyo témoignage ya mutu abi esika bokokende soki muto bokuta na ye soki apesi yo mbote ya liboko boye kozwa te pesa ye ka mbote bonjour wana na kati ya ndoto mutu aliboma mutu aloba yaya yo kendaka bisika ebele okomona mutu mosusu apesaka boka mbote kaka boye te obino okonaka liboko boye nene pesa mutu bonjour bonsoir nga kuna mikolo apesaka kaka boye betata boye comment ça va? Oui ça va bien mbote ya liboko boye te bon d'ailleurs corona kuti sofa biso yere moko ko sata lekala na zana maflu mbota liboko te boni mutu liboma ya bisi so rapesi yo mbota liboko kozwa te ndimaka na mutu soki ba eli yo mai ba pesi yo mai omela komela mai wana te soki ba pesi yo kiti ovanda kovanda na kiti wana te telema wana na ndoto tangu ndoto esili sikola tongo anamuki amoni yango mwa bien te na tongo to balamuki ezalaki na un grand restaurant de la place restaurant ozalaka na breakfast baliaka na tongo bakepe na tongo bameliti basali déjeuner quoi petit déjeuner conso et puis bakei muninga na ya tuni ye Nzumba tuni mwana fi ya mikate oloti na buta habite na lote na ngelo monte na ya olali bien ça va tokende bakei tangu bakome pa ndeko wana marabu wana féticheur a été on va l'appeler qui bakome boloko ya liboso comment vous allez amoni abi talanda ko kitoko ya yabo enviaka bandako bato musute bato bazala kala bandako ya minene kitoko bakota ndako très bien bagarde ko bakoti kitoko mais bakiti na cave avant bakita na cave tanga ye wana baki ye tanga kitiko apesi muninga na ayeko banda iboso pa ye kaka mwana ya beni wana. Comment ça va? Comment tu vas bien? Mbala moko esprit ya ndoto ya makambo to otaka na ndoto feza kapsu na mutuku bosa na ndoto te so bosa na ndoto benga to plan wa passa sambela kapona ko bosa na ndoto te akati mabo abe ndoto mutalibo mwana lobaki na zwa mbote te apesi pe na mbote boy fia mikate ya non bonjour papa je vais bien aboyi
il pas maîtriser ngo c'est quoi leki aya pesi muninga na papa wana marabout aye mais vous venez de très loin on doit vous servir de l'eau yemora ki a joué actuellement une affaire aye apesa fi wana ya mikate mai fi na habité papa to uti ya komelati na tongo awa déjà donc je ne prends pas de l'eau ça va oh ok ça va akei abengi muninga na ye amabofa afan na bateremi abengi muninga na ye ay mais comment est-ce que muninga na wa te tubo ndengeni qu'est-ce qui ne va pas papi mbota oboya maya boyi oh eloko ya suka oyo so na sali soki simbite do wana yomo mtu ko sacrifice on et do ekolanda yomo po yomo to na ye abelo ko leti na simple ça va promiate tokini taba kesi ko bon ça va bofanda ko bofanda fi wana aboyi ko vanda habité en tout cas soko yepa mutu ozoluka naza pressé en tout cas to solo là nazoyoka on dirait ba palpation pour ma soit c'est un peu difficile na côté manangai maraba mais aza ezo ko mususu siko muninga na nzumba fâché mais comment yuba opia ma ulingite osala ba ulingite pour ko fa des problèmes ngana fa ina ngalongo lembisinga nzumba avandi tant nzumba afandi ndo ozaki prévu soki afandi wana besoin de côté dans d'autres yeux on prend son esprit tant nzumba afandi marabu wana atali mama nzumba yesi siko mwana sœur oya mikate habite-toi attends un peu à l'extérieur attends à l'extérieur comme ça je vais parler avec ton ami aké cause là libanda marabu wana azu akta nzumba fandi FC a ndezali awa ça va pas ne so ça de simbité ndenge yo fandi boy na kiti oyo il fallait pas yo fandi boy c'est kotio do je n'ai plus le choix donc il nasi tanga kiti na si wana mbala moko ya mukili oza na makambo nzumba a se transformer a komi côté ya likolo mutu côté ya se koto yo nioka a commis côté à ce nyoka siko à se transformer alors toi va nyoka tonguma et puis elonge changer moins de besoin dans des formes là mais siko yenzumba abandi ko sanza mbongo tala ba mbongo oyo nzumba na ekozwa nzoka na ekozwa batu a sacrifier bango yaya na quartier ko mona ser boko boya sala ba mbongo akenda ka Dubai akenda ka boy aza pire ser na yo oyo nazo préparer yo kala mingi te obanoke nga pe Dubai osala be sala ka angele ya ko sacrifier yo na eba ko na Afrique du Sud fimo ka wada ko teka na wonza ka très joli na eba na komona ki Jennifer fi wana suki akutana na mwasi moko wapi soki nani oh non yo no oza na se plako na makasi oza fi moko élégante osala ka nini ngafla la so commerce fi wana na commerce ya soit disant maman wana aide maman la sala ku dans document comme surtout ba comment ko voyager fi wana sala 6 mois te akufa est-ce que sacrifice ta mema wapi na betika lisuru na betika lisuru ko dans la détail te tanga bandi ko sa mbongo siko yema mwana bimi abenga sikoyo mwana mikate yaka yo sambela ka pa bino na sambela na normal na sana ka chrétien na catholique na choral babilenge ya mwinda mbote na bino choral bonde ko Saint Jean apôtre mbote na bino na sambela na choral abinzambe na sambela ka vu ko no ça tu es terrible ça tu es terrible au moins de muninga na ondenga yaki na awa acha benga kingai alingaki a sacrifier ya ta la puissance ya nzambe eskelet nanganga kutu afunda aloba abemoni muninga ngaki awa ayaki fala ka sacrifier omoni mbote na pesa ki wana soko simba arali boko na ngai nde mabekuti mai wana yaki mai normality soko ofanda na kiti elingo la mystique mais yo nyoso misatu wana atamoko eziote du fait muninga na fanda ki wana yango zio ndengali awa muninga na zasu yete a se transformer abandi ko sanza ba mbongo ya kana ngwana ayaka na batu awa ba sacrifier ba sanzela ka imbongo abi tikolo babu abine na wana yo okoke na isute yo kende obiki na yo zonga na yo abimana ko zonga ndenge nini famille na bango na famille na biso ba yebi ke ngamu na yaki na nzumba awa ayaki po alakisanga biso siko na koloba nini abi
kende ko yebiso yango oyo moni wana abi jamais nga fona mona abi oh yo lingo mona olingo mona muninga na nzumba ça va alors akit yaya ye moko apesi témoignage boazoloba abi ndako zaki na cave to kiti na se ya cave kuna na mona tala batu na mona musuba ibu na mona ba soso na mona ba ngumba na bilonga batu mais na mona nzumba muninga na ngai a se transformer mukeba nzumba koto yo nyoka nzumba uta okipeta do sanza mbongo nzumba asanza desaki ya mbongo ba dollar na ba euro ngangana ebisinga omoni mbongo oyo ya yo zwango ba desaki yango siko abimon oyo soko ke matano na avion o matano ndenge na avion bokanga yo est-ce que la compte pesa nga compte na yo na côté la yo mbongo oyo eza mbongo na yo puis ndenge aliawa chaque mois yo yaka kozwa mbongo o nzumba sanzaka ozwa mbongo wana to kaboli katinga na ziko yanga opose po nzumba osanza mbongo boye ti jour na ye falaka kufa ekoka ya tala makambo otomilu kula na mukili partager sur la nzumba o ko partager ki camarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko yaya pira salaka te pira koma pirate est-ce que komi mwana mikate akei azwi avi azongi abetela famille na bango talanga mama na bango boyeboye ngai butu bobo sikola sa ndenge nzumba bana kenda ka zoyati asali soki 2 semaines aokende pa nzumba tolo bate en tatango akomi ga boy yaya na compte za ki nango mbongo tu wana ekotala mbongo akosakana te yeba ko mutu ya mbongo 2 semaines wana sikoyo famille en Nzumba va s'inquiéter. Mais comment pas le Kenda qui fait ça 2 semaines, ça fait 1 mois que vous êtes ni to que de koluka moi na ya fi o ya bikati. Ba e koluka ye, to ba e koluka ye ya kimi. Ba kutena mama na bango abeteli bango sola bi te moi na ye mo ya koloba. Moi na bikati abima a expliquer famille na bango. A expliquer famille ce qui s'est passé, famille est beaucoup de abia za ni sur sa famille, makambu ya bo ndenge nini. Tebe ke na Dubai e consombize yanga na benga marabu wana mwana mikata benga marabu abitala boye to ça va ba papa lingba mona mwana bango abi ça va le kamute boya na bango ye mwana mikate ajibalar batala ba dollar ba euro asaila mama banzumba passeport papa banzumba passeport asala na mama na bango na papa na bango passeport maramutu visa si bakenda kaisa na ngo iyele ba boya ba tuté est-ce que komi azola bango visa ba mata avion ba kenda tipa marabwa bref ba koma marabwa so yango oui ndenge zali awa mwana oyo mwana bino nzumba alingaki sacrifier muninga na ye mwana fille ya mikati mais simbite mwana o asambela makasi yaya nana ya simbilo ki ba catholique o asambela ka to moni yaya vraie église c'est les cœurs kondi maya solo ekobikisa yo atana liwa Kundi maya lokuta okokufa buzoba na yo est-ce que komi c'est que bien babi ça va mais moi na nzumba kita ba kiti na sai papa bon ici ka moso okiti ozo mona sengo bizarre mais ndako kitoko mais na sengo na kapso ko na bizarre zo ka solomo ko boyo ba kita ba para ba mona nzumba mwana bango aya natangi kombo po batangi kombo na kuna Atangi kombo wana pola batanga kombo la témoignage ngana obeta ga lisolo na pour m'en douter na obeta ga lisolo tanga kiti ba mwana ba ko ndenga zali koto nyoka na se koto mutu azo sanza ba sanza ki déjà ba mbongo tala ba saka mbongo nganga esi bango voilà nazongi mwa sima d'ailleurs nazongi se bato to kontenga ndengwana babino ndeza ya pesa biso mwana biso toke na ye babino nako pesa bino yebo kina ye mendenga ali awa soki kaka abimi azui moya libanda akufi comme problème mais soki aza awa akobando sanza mbongo na yesa kikutu ninga na ye ninga yesa kipende ngwana yana ngazo ngasima ayesa pe ninga ende ngwana ndenga ali awa akobima so amoni moya libanda akufi pour sacrifier mais so aza awa ao sanza mbongo. Comme ça, mbongo au sanza, na chaque mois, katika to asandi 10 sacs, 5 sacs ya mbongo ya ngai, 5 ya bino famille ndengwana. Ndenga na osala. Bon muninga na epe oyo ndenga ngo sacrifier, il faut so ka sac ya mbongo chaque mois. Et sac ya mbongo za combien?
papa benda maman bakela ko ba ko réfléchir tout ça siko nini to kena mwana oso bien na kufi bon koto opesi ko nezali awa so avana sasa mbongo wala to baloza mbongo to so mbongo ndenge nini to so mbongo mwana sasa mbongo so to sa nini to tikela nganga o so mbongo usa nini omo nini ba se kosa ya nzimbu likamba ya mbongo oyo abino sava to bombaka se kipo esi ekomi bon mwana sasa ka mbongo biso so mbongo wana bombaka secret ndenge alimwe pe ngwana alimaka ndenge wana ba bomba secret wana bantu bamona ka famille ya nzumba epafuka basomo bapanga balongo se bana kovana bashaza bakoba kovana na cité bien papa mutuka do vie échange mais nzumba mona asute ba yebi secret wana ya likambu il faut ebomba makate bi santa ebimaka mwana mikate o malgré pas kobaki na mbongo ndenge nini ya marque wana kuna ndeko joie mais akena na église na renouveau charismatique na esa ba catholique semble raté moi porter renouveau ba pesa ba témoignage après sa témoignage à beta lisolo oyo yango secret wana ebima alobi tilelo oyo famille wana ezwaka mbongo mais ngana mono kwa on a joué koki na linga na soko zo mbongo te mais mbongo ekota na compte atela ba mbongo na compte nganga pas sincère ça peut être très sincère azwa mbongo na compte ndenga pe témoignage boye mbongo uté ko leka pe lobby tala histoire ya ki camarade ya bomwana eleka bondeko ya kala ya lokuta ya kango akala ya sikote peut-être pe akala za rande ngwa te bada ko yebati okomia c'est que bien tala moi lisolo oyo to bombela kiyo ya nzumba yango na ba ya soko za lisolo ko beta ko banga te benga biso pesa lisolo to ko beta lisolo na yo kaka do beta yango soko ntotanga kombo to kotanga kombo soki po boy tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionner ande ngwana allez merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende merci na Claudine Larize Pelende la fille à papa de l'autre côté il y a Régis Zayekuna nyoso tuana merci pe na Mamari Naumbi Larize Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordinatrice ya chaîne oyo allez portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara